Non, ça la vidéo. Allô, mes chouchous, mes amis. Dans le bureau mingi. Après, si vous avez un bon week-end, la journée malamu. Alors, nous avons un tour dans l'éléphant. T'as la princesse, Yoana. Princesse. Tous et la papa. Aki kuzoma iloko. T'as la ezali laka le week-end. Ndengina solaka na bino moke vraiment. Na bino nyoso bandeko na biso. Elo moko fuboye bana vie. Botika kotia ba panique ya maladie obino boyebi yango société. Botika kotia ba panique maladie obino boyebi société. Coronavirus eza maladie oyo ba fondaki yango. Tango ba fondaki yango pona biso ba noir. Nzambe asali lokola sans inverse. Tango yo lingi oboma mutu na mbeli. Mbeli wana ebalukeli yo moko. Eza la même chose na mindeli. Mbeli obalingi batelemisa biso po baboma biso. Nzambe azwi mbeli wana abalusi epa na bango moko. Mais eloko bino bo comprendre. Eloko bino bo comprendre ke bosengi kaka na Nzambe merci ndenge abatela kabino ndenge Nzambe asela kabino ba miracle belé pona ko protéger bino. Ozomona babiloko o wana bazolo baba vaccin. En tout cas s'il te plaît. Oyo nyuso zana ndengone na Afrique. Bondi mate babeta mutu ata moko te ni mwana babeta vaccin wana. Parce que babeta ki ba vaccin wana na bana Colombie. J'espère que beaucoup de gens qui ont vu vidéo zo circuler et ça les bana wana ba mukusa nzoto mobima parce que nengi ezo bana na mukusa ti okufa. Ozomo na problème eza yango wana. Lobi tolani information na TV5 na M24. Bazo insister, bazo poser ba question, bazo ba pourquoi Afrique coronavirus ezo kotate. Bango bazo insister, bazo obliger mikonzi na biso mboka po ba fongola banzela, ba vio eya parce que po ba ya kokoti sasiko malade yango bien po biso il faut to kufa ba 2 millions ba 20 millions de population congolais de 20 millions de population noir ba kufa po ba sepela parce que eza projet na bango o basalaki mais quand même bino il faut bozala nde surveiller bozala miso kufungwama parce que makambu nyoso ezo kende e kende le bien te bazo sepela te ndenge biso bana to kufa te na malade te ba pelate parce que projet zalaki ya biso mais projet e baluki bande konanga botika panique parce que biso ba congolais tozalaka toyoka kande trop omoni koyoka trop ana e bien te e moko oyoki ekoti ebimi mais zala ndenge ozalelaka ezate soki coronavirus yende okomi kosambela parce que nazo mona na minute oyo Facebook ekomi ka ba live ba prière ba connerie tout ça là c'est pas bon yango ozo mona na se ba prière wana bazo profiter ba okino kokotisa bino malade ya mabena kati ya mboka na bino po ba distraction ya pampamba eza ba distraction bosambela botambola kana kobanga Nzambe ne bozalaka ezateke soki lelo maladi yobi epidemie eloko moko boyende bokomi komibimisa ke mutu nyoso akomi komona ke yende mutu asambela kana botika biso ba distraction wana toza batu tosambela kame ba distraction oya ya makelele ya pampamba wana na ba Facebook ko ganga ba français moko bobo na bandako na ba confinement na bino bomela ba whisky bomela ba vodka bomela ba nini ba beleza omeli mutu epente après bani ko sa ba live ba n'importe quoi etake mboka no bato ba souffrir etake mboka no na beni ba oboma bato mais bino bolingi bomela biso ba distraction ya nini ya ba coronavirus biso toza na posa ya coronavirus te eza ya biso te kotika ya biso te to kokufa pete ngana za konfekite na ba makambo osala naza konvekite kinga na kosepela obena bana kolela po coronavirus ezoboma batu no moi ngana zo sepela kutu ndenge mindira ba okufa parce que eza eloko oyo bango balukaki e balukeli bango moko na osepela ne bango ba okufa parce que Nzambe azo talisa bango nzela oyo bango bazokendeza malamu te po bakoka kozongisa mitema bango na sima bakoka kozana botema bomoko bakoza kokoka na mutema bolunga kolinga batu mundo parce que batu mwindo baza batu moko ya valeur parce que sans biso batu mwindo baza eloko te ba production ebele et ça la maka aboyebi ba matière no sota en Afrique
Mais bino ba congolais bolingi ko so ba vie au sérieux te bolingi kaka ba ambiance ba musique bolingi kaka basi bolingi kaka kimuyibi bolingi kaka escroquerie bolingi kaka kisongi bolingi ko panza na bino nyoso na bino moko bozala bolingo te. Okofana na mutu kambala moko jaloux omoni mutu azo lata na ye mwa bi azo tia mwa poudre na ye ezo simba na kati elongi omoni okomi jaloux epa na ye botika biloko wana ba distraction bozala toujours éveillé mundele atelemelaka mboka ne bino pe ba afike fi botelema ba mboka na bino ba mikonze ya mboka ya Congo nazo kwa sa adresser na bino pliske soki boza na posa ya population na o ba votaka bino il faut bo protéger ba population na bino na minute oyo bango bazo protéger ba population na bango bino fi bo protéger ba population na bino parce que sa population wana o bazo linga lelo population na mindele baza na projet na bango po ba boma 20 millions de morts des africains. Siko sa population ki ba bomi ba 20 millions de morts na bino ba bikonza mboka bana ba voter bino. Mwana kati ya 20 millions wana boza na bande ko na bino pe ba na kati. Ozoma teke boza ba fou mitu na bino ezo sala te. E moko kutu ataso ebo kota na ma monde de ténèbres bo raisonner pe pour sa population bo vivre te pour population de montazo tia bino na bakito na po bozala bien po lelo bozala bato bo bana ko komisa ba famille na bino ba millionnaire bo pesa bo sola bango ba mapango ba nini mais population ezo souffrir nzala ezali bo hôpital ya bien ezate ba ofele ba olala libanda na minute o ba malade o ya soit disant ba malade fondé oy. Siko bana na ba ofele balala libana bazana ba place ni boilo mbo trouver yango tango bozo prononcer ke ba kanga ba magasin bo kanga ba wenzi biso na kinto vivaka na taux du jour to vivaka na taux du jour na poto nde bato ba vivaka na taux du jour to ba vivaka na mwa mobimba bato bazo ko se dépend na mwa salaire ya mwa mobimba muto bazo ko se dépend mais Afrique taux du jour soki lelo muto akeko teka matembele nte muto akeko teka lipa na au vivre ti. Mais bo pesa ba loi o ezanga tina bo tika biloko na bo fungula banzela aéroport te maladi na bango ndenge ba fondaki yango nde bakosisa yango moko ne bango moko bakoluka bakisi na bango moko ndenge ni bakobandela yango ndenge bakobandela pe kosisa bango moko ekosisa bango moko yango na ka mingi ya kolobeza te na lobi lelo à partir de 19h na kozala live se Congo Zibula Miso TV direct ya YouTube mutu nyoso azana posa ko se exprimer akoki ko benga numéro nanga soki bo benga Congo Zibula Miso TV boko mona numéro nanga boko benga ya téléphone ya hendi tutu eza tu nyoso ya ndako ya nini eza nyoso na kati o bengi o s'exprimer puisque totika kotika mboka na biso eke na maboko banguna na tangu onde ezali tangu ya kufungula miso tangu ya koyeba ba intellectuel o bazana kati ya mboka na biso o tangu ya koyeba ba vrai politicien tangu ya koyeba ba vrai politicien bazana posa ya population bazana posa ko protéger ba population yango wana mingi ya kolobeza te na oswete bino ka ba courage bozala éveillé bozala décider bozana ko banga te eza maladi moko oyo eza ya kosala o bafondaki bango moko yango zomona bazobenga COVID-19 soki oyebi COVID-19 wana COVID-19 ezali signe ya Satan ezali monde ya 666 soki bozo ba signification na yango te soki otali yango meme na ba alphabétique okoki ko imaginer yo moko okoki ko calculer yango moko ekopesa 666 coronavirus ozomona ekopesa yo calcul o wana ya 666 ozomona yango wana na lobi na bino bozala kimia bo nzambe natia stop po mutu azobenga nga pardon bo